donc générique na biso eza un défaut moroti jusque là bato bazo féliciter biso kaka. Déjà combien de mois depuis Bimi? Et Bimi je crois deux mois, je crois 2 mois déjà. Ok, bah 2 mois. Ouais, et que 2 mois, je me rappelle encore 2 mois. Bah 2 mois on peut dire bah 2 mois et demi, mais surtout côté ce qu'on a YouTube pour la bah vu, ils ont un bébé moi YouTube masika déjà comme il a 2 millions de vues. Bino bozo nager na bonga boko tande ba 300 000 vues. Pourquoi bekara ya ndenge wana? Et là on a biso za kitoko batela mais na ba vu mukie. Voilà, total respect, grand merci à tous les abonnés des www.cleboa.com. Un grand merci à De la Nation, Tonton Banda, à ce pelami Gobinga Tonton Banda, Pichumanga Yachera, Pembe Babi Pembeza option. Un grand merci à toi également, à celui qu'on appelle le succès Kasson Moufino à Paris. Pourquoi pas, ya Willy Moucheni, l'unique et le véritable code mondial, Nabisoto Zalaranaye, Blanchard Londolé, Nabo Sanité, Jimmy Bella ou Babi Moutambongo, Azamuninga Naote, Nakat Afrique du Sud, wana vraiment Bambote Belé, de big salutations à toi Jimmy Bellao, Bakoti. Voilà, gros merci aussi à Herman Emporio qui assure les images de cette grande chaîne www.cleboa.com. C'est grâce à l'une Bozo Apena, Biso Pena en exclusivité, Bozo Apena, donc voilà. Nous sommes ici, na 1, 2, 3, tant 1, 2, 3, pas de 1, 2, 3, donc je suis chez le padre, Babi le padre, mais Nazana Molo Belia, n'a évité, n'a évité quoi, pour niveau bunde la orchestre na oyo, ataya sumasian et kulusa kufela rabiso, abundaka ne peut mais, oya Freddy. Bonjour Marcaus. Bonjour Aruna, Nigo. Nigo le bel problème. Non, dans un akayo. Tout ça, par rapport. Mais là, bien tranquille, merci Néo Talanga, et puis salut bien. On a profité, on a salué Batutu Bato Talabiso à travers le monde, Batutu Balingara Jésus des Nuances, les padres Montaya Monika Boronina, Nicolo Todo Benge Pazouria. Sora pas Zouria, batela donc pas Zouria, on les a siko combo et côté ingrédient. Yango mutezo buka marambo mikolo première classe en tout cas. Mokilendimi biso quand ndetolo barana facilité générique et bimi tout le monde d'accord. Bosalagi ba critique bon boningi ba danse isusu ya makasité en tout cas to bineli bino le roi ba danse avec Jossar ya pété. Ouais tout ça les bon menu mora bien, basi ba cria bien et puis générique na biso zo loba. OK. Générique ezoloba. Batela bo moni boto to tsaki bena ke note. Koko maka na koko pusana ouais. D'ailleurs azo tonga azo batela coupe na ye, ozo comprendre mon azo batela coupe na ye mokati mbila pe kuna zo mata. Azo batela coupe na ye, les padres té ya lobinga no bo batela lo onyo so ebige. Pesa o mituka. Et ça la rao futaka ndako et ça la rao ça la bien vivre en tout cas faut battre là. Donc les message au générique na biso première classe et bimi wana. Ok, voilà, le rognon so ezo peso mutuka, ezo batela musala, batela batela, voilà. Mais Marcaus, mais batwa moni moi on dirait ba générique nyonso presque jet set et kindaka ba rythme ka neti presque ndenge moko, neti du monotonie. Non, biso jamais de ça la monotonie. Biso to la radar to linga so to côté studio to ça le logo no to salati. Bateau walo barabon ezaka bateau yiga biso ndeto la combattu mais jamais abattu bazo luka ba intoxiqué batsa ba biloko moko boye pour ça la net mais réalité venisa yangote boka ba générique to boka boyoka ba boîte noire ndeto leka nzela mususu après bozwa les sous ba ou générique wala tayo moko batima bongo est-ce que to beta ngo ndemo to betina nini ya la raté bozwa ba siki koko vous comprendre. Cette fois-ci, de Obimela Bino et l'eau, Moro ya Batela. Donc, Batela Moussala, et là, on est au Pessaro Cop, au Kenara Kayou, au Kenara Chafaudage,
o sala boy muna mutu cop na ye batela yango elo solo somba mituga o futa ba parler yango on a message donc je n'ai que na biso eza ta défaut moroti jusque là bat bazo féliciter biso kaka. Déjà combien de mois depuis Bimi? Et Bimi je crois deux mois, je crois 2 mois déjà. OK, bah 2 mois. Ouais et que 2 mois, je me rappelle encore 2 mois. Bah 2 mois on peut dire bah 2 mois et demi mais surtout côté ce qu'on a YouTube poto tala ba vu, ils ont un bébé mo ba YouTube bota masika déjà comme il a 2 millions de vues. Bino bozo nager na bonga boko tande ba 300 000 vues. Pourquoi bekara ya ba ndenge wana? Et là on a besoin qui toko batela mais na ba vie mukie. Nazoloba ba vie muso yo kana il faut conscience no mo salara. So gende classe otangaki na okendaki les points sexuellement transmissibles. Vous comprenez? Et c'est le moroté. Yo moko mona nga lauréat yo mo bigeno pona koma lauréat baka munu mondongo ya lagi na mutu na nga na elokoti. Botika kolanda biloko pola ya nengwana. Vous comprenez? Je n'ai que ça yo boyama au monique ba comme le repère. Dans le style mo recommande ngo maître Gim ça dénonce plusieurs fois que non tricherie comme kuna ya kosomba ya grave. Et l'oro mais pourquoi pas toi non ça biloko wana ba petit na biso ba Nigeria na betaki bango faut ne ba oyiba kuna te ke bongo no yiba bi ba place moko boye ba tsemi na bato moko bodame bango eza biloko moko ya koyiba biso c'est la biloko moko ya voix moko normal 2 millions wana eza lokota solo bano eza lokote loko eza détester makasi bongo ozo comprendre biloko wana eti okumba vélo boye obini yango te tout d'abord ba danse wana ebele moko bomoni wana eza danse ya ba ivoirien na pesi nono ba massa magic sembote o gisolo ene tshako kumba vélo wana solo bana ona ko yela yo image mo ya concert na biso do matsa ba ivoirien ba bina ya danse volé yo kanga ya mibale kumba vélo ya ko na yo pona promotion biloko pola wana te yo kana ozo comprendre danse musu na yo mona ba epena kena mwana mama wana dada Tusiko elo papa sigi ozo biloko même muta ko yana télé o biso to sala ka net ba misusu ba sala ka te obi ke hermana poyo on dirait zongi singa elo kona boye bite papa chéri na ba ko papa chéri wala ba fana la ba wala ba ndako ba kipara la ba biloko misusu te ah bi anti terote mwana mama Tusiko chata na pedi chata mbote ozo ko donc au moins maintenant et bandeli non extra musique bana kanda roga ma play bino boloba bino bosala musique ndenge ni boliba utsuko taliba rythmique ba mama na beni nali soma biloko ne bandi boa kisakada kiduga biloko ah le président sa parole de guerre mbote au moins boto kitsane musique bato ba na ba trafic au moins musique il faut ba bageno ah ya la source ba ba yiba tant ba mo yiba na ba musique étrange au moins siko suka lango to ebisaki bino balanda dembolo côté à la fois sinon on risque de perdre le dé au côté l'échec yo songi côté yango na ebisaki bino kofinga ka musique locale au moins générique sili muta continuer mabanga ba niyongwa bato asala na mbongo générique sili bandakala ya dadango bana mede bakenzi désolé na bi finalement musique était sili puis ba minute ba générique a boyese comme donc ezala li susute ba générique comme na mode ya lelo ça ba 4 minutes banda biso de histoire qui c'est 4 minutes to comme on a joué un maximum kamar et puis voilà vide au monde ba biloko il faut être à bateau ba ko se pressentir que net ba commis la musique on se complète et puis oh, tout ça là déjà existant. Matière featuring, bah Peter Gabriel, bah ça on a fait beaucoup. Dans mon tour. Colonne des génériques on dit ma cambo, bah featuring tolo des génériques. Néanmoins on a le bas. Bouillon on a le bas no gars que non. Mutu tango ça le logo, il faut y ba ko contrôle langage pour ma loba no mo ya okanga. Nga sona mo elo mo na finyo on est ça local et la fond musique na otira la zongela ngote. Non lugana traso nga na mona gina kei. Au moins il retourne en marambo sali. On a bien manqué qui bat tout. Azolo bana o général bien go manqué te ba Fabro ba monango. Bada kada Fabro. Générique o saganate. Migolo nsote ninga lokole ninga. On se comprend. Et ça ba biloko moko boy. Ba biloko sala kanango. Tala siko lelo perturbation et puis échec total ko yogi sa mboka soni non bosani non ba tofu wana wala bakindagi wana biti wana umona ba petit na ba Niger ba bana mo mike a lever le rideau papa chéri na Lubumbashi petit na biso na botanga kombo bonga na tanga ka komba Jésus de Niance omoni ke ba kena soit disant mutaganga ka komi ayo kanga photo pas même ba photographe ba yebi ba zo kipe te omona mutazo telenga na moyi
akene koto papa ezonga kuna siko biloko bongo ya loko oyokisi mboka soni mo ta balobi muta keza teke no muta siku bino boli kolandela makambo ne kolanda makambo te eza mokili ne zo kolandela po mutu akosaka nzamba salaka a revese makambo na miso batu wana siko c'est la honte ko diminer mboka ya boyena photographe bamba bazo kango photo te côté mundele ya soko telemeka taka ba photo ba biloko boza ba humiliation ya musique alors biloko ndenge wana biso to ninga soko to laksa bino ke non botika ko sala biloko ba trafic bon yango ça peut que papa na ya zolo ba ke boza be esclave non esclave muto boy bino mo esclave se lobini comme ko loba ba batu esclave ana a utilisant donc ya batu mo ba na stupidité moko na e ba te immense bana poule moko ya bateau ba solo bina mutu collègue na bitala zo mena monifia na benga collègue na oh mutu bo zese musala moko nde to répétera to orchestre moko biso zo botama les 30 juin tiens moi avance à 2 ans moi retard à 2 ans moi une année moi ni na 5 ans et ça là on se comprend donc ça biloko moko boye biso to nga to revese bango batala ki non oyo bango bakansaka wana yangoti tala lelo. Mais la kasi première classe na biso batela yo en tout cas nazala jo réalisation clip ané zala kano suka kitoko mais yo kutolinga ko sala na côté moi si on a ilunga tsaka mais obanga kiso ki papa habite zo ki papa apebe na mbo hôtel de mona voilité papa moi nyoso makambo pas trop de commentaires on peut ça oh là là, vous comprenez, lui c'est Marc Aouz, il parle tellement trop. Ben voilà Marc Aouz, kasi sko bo booster ka cette image, ba yu comment bon, na l'action msusu. Moi na YouTube, moi ni na papa même na ba YouTube, ba booster ka ba image. Donc au booster on le bateau ko so ba vi bino ne bo comprendre te. Ko booster ça que au tiango on a kati pe mutu fata là, on somme datal ne. Tout d'abord il faut la admis. Ba admirant le loro de batu ba boyi. Et loro mutu boyi, ate yo moko batu ba boyi yango. Hein? On se mona ba clip batu na ba machette et loro na bozo tsa batu de esprit ya kulu ne songa na mboka. Mboka so luka kimia. Yo kana ngana loba. Kasi yango wane kotisa molimo ya kuluna bino boloba biso ya mission to bongisaka pe to bebisaka siko ta muta bebisi batu baso machete babi misaba epé et c'est loro moko bino fo boloba ke no musala yango wana ngote ko bebisa peuple bino bolingaka so to tiki kwisi mpanzi tala batiki kwisi libanda batiki kwisa momi ta baloba ki yakabo te tant pe muta su li chete abimisi li chete soke bimi comme on ngona fo ba kotsa ngona muchopo ya mutu akufa ya biloko il fallait bo dénoncer yango bino bo vendre yango et puis voilà donc biloko moko boye donc ça tala le résultat en tout cas ngana ebisaki bango ekoye banaka jour ba ozonga résultat yango nga to takozala matanga oyo tushaki orchestre wenge musique maison mère mais tout moni présence à taille mutu moko te ya jet set mais tout moni présence ya mutu moko te pourquoi ata yo koko marko ka pour kende ndenge na ope mais tout moni mutu te pourquoi la cause a coupé la mama kuna bon mon aga musicien moko ya kuno be leader na bango commettre mes condoléances mais pourtant côté la bango na ba guerre na biso to la bango côté la bango a coupé la mère na biologique mère propre daye au mona mutu kuna botsaka micro botsaka bo botiko comme ça matanga na bango ya bango nde bayaka bango nde ba na droit batu bayaka ya bango babondela ka bango ya batu bayaka ti elo wana ya mabe elo lo bateke nonga na osepela na baliwa batu te biso nozo tozaba ba passager biso nozo toujours leka la mort elle est naturelle donc biso tout no mona biso tozabo biso tout to dayaka ozo mobane bo mona ki ba liste ba salagi que non ils ont que non matanga bimisa ki liste le roi ba invitation mariage que non ki ngandi ba yati mais nazo remixer papa chéri en tout cas ça na maturité yango la tseki mokolo patron na grandeur ozo comprendre merci point pour que non moni mutu so asali o mabe o sali mutu mabe ko tinda no bana na bino moko bono ba papa na baono bana mbanza ngungu vi bazo meneno ya médiocrité zo ni na lo bana na biso vi moko ya pasi ya makasi mama zo papa zo kanga bampuku tilelo yo mwana yo ndevo ganga ba biloko moko pola na kata TV o finga ba tuloko papa chéri ba souverain talo na matanga ba yo assister bango et puis bazo veno pa chocolat ya kafu au moins suko ba biloko ngo ozo comprendre suko ba biloko ngo il faut ba réalité moto kuta na ngote matanga biso babengisi biso bateli se moko to moni geno kombo na biso toza bienvenu kuna te
les padres salariés mission na confrère na bino no litamba présenter ki ba condoléances na na musi présenter ba condoléances mais atangi a présenter ba condoléances mais lobi so que Sankara zo kufa tango ma mutu mo zo kufa susu non patron na ngalo ba mutu zo kufa te soko la explication na ye o comprendre sans signer lobaki ko expliquer no ba tumsu ba comprendre bino bomona raso muta kufi ala ko mbolamu ye mwana batu asale ko lobate bobosani ba image mususu ya lege no biso to bata kisi to kanga batu na bandundu biso to bata guato kanga chibeto kanga nani to kanga wata boyoka biloko nengwana ti tant on n'est pas dans lobby mukile c'est ensemble c'est-à-dire mutako sera décision na se ma beloté là où nous sommes et ça maintenant et ça bien d'autrui yanzambe ya mabela nzambe mutape abiso souffle to siona ya na maboka mutu to kingandi to bloquer to kanga e tango kanga mo na bepu yo mo na vo kanga mutu osino ba olie pa mo no kufi ozo comprendre yo la sagena nzambe mutu ashira banini botika ko sangisaka spiritualité na musique batu ba ya rande o ba yo banzemba bien bo sala mamba bien et c'est ça bo conseiller batu bo place maloba bien batu ba yo bien yango là très important pour na o batu balinga c'est ça Marc vous c'est ce que bateau bakolo bake parce que baby qu'il faut un respect envers bateau ba salibino bobima tozomona na orchestre mususu au moins qui musicien morazala wana peut-être la longwa ça peut carrière na ba succès ne belé mais azo kangama toujours na leader na ya kala a manquer peu respecter bazo ke ba voyage ensemble ba mona bango sika moko dozo ça peut bien ça ke ba bi mwana o ba lakisaka musapi nde mwana o donc so ba l'action musapi te ke ozo a malédiction mais mwana ba pambo ba lo maloba toujours ya malamu de ça ka professeur ke liboso mais apparemment il est pas vrai reconnaissance c'est pas papa na on dirait exacté nazoloba eloko boloba ngono trop tozona to finano recto zongano rétro soit disant papa na boloba sala ka disque benga batu soit disant mwana na boloba na yaka kwesa na biso yemba ba kobetox ba benga na bomona ba émission bena ba yemba ka sisi Sylvie batika ngai na royate bomona ba biloko wana bobo salaka biloko ya mukie na minute mukie nde pas de disque yemba gratuitement et puis balongo na ba dédicace muso za engagement na batu na disque dédicace on vika ba ya dada gwabana ya dada ngabwana siko wana za mutu wa gidara biso foza na ba kulutu tango za fona ba kulutu ba guider ko sa na bana mikete o cerveau no ça là vraiment ya komelati on se comprend ba ya dada ndi basala wana et puis voilà baza batumo ba personne très importante au bazalara pembeni les padres et puis bazalara na biso pour na coacher biso pour makambo les bien on se comprend bozo bosana ka siko na minute mukie o de legelanga bilo musu boloba les padres bazalara bien na mudute boyoka te no nzemo baloba ta kati maseka taki mukila tokoyeba ye na bisaeli na ye boyoka banti monengo te kote kuna bisozo yoka te mutu soka zanga tata na mama na ndule likola nene banti moka bongo bomona benage no batu bazoko finga na danger bosala mamonde bosala te wana suko banani et puis to ça disque pourquoi ba yakite boti osa biloko mo lelo so batu bayoka ni boyebi ga ba kulutu ande bala so boyoka no kombo so kebo rozwa boye basoka ba biloko na faire dans la danger Jésus de Nias mon boss Ligue des Champions à studio en tout cas le salut vraiment donc honorer Mukili vraiment batu moni valeur na Neymar bobo sa biloko matanga ya babia azwaka mbotango tokataraka moni babiloko bolobaka wana po bimisa biso kubuze mo pola matanga ya babia baleka yeboye bapesa mbote non babiloko mususu musala ondire soki total rango et puis voilà donc ça biloko mo biso to calculer ngo te biso za musala biso za to sala biloko bien mokilendi mabiso et puis tout soit musique na biso to tindika ngo liboso kendi. OK voilà Marc Aouz to chitena biso mais programme le padre Kasimikolo ezandenge nini orchestre bien que à répétition ezali mais pas programme des ba voyage peut dire qu'il a voyager peut aller belé ba concert c'est comment répétition des songi lelo non ça biso répétition songi donc musele bandit zo ima repos to utaki mwanda to betayi des concerts kuna to sisi na mwanda retour na biso de zongi awa en tout cas de bandi boto préparer to kesko Cameroun to zana Douala to zana Yaoundé to zala wana programme aux ali boso na biso ya ngona pona bena kofungola sous liste mulaite na no pesa programme aux ali boso na biso ya ngona et puis na minute au clip ya Rossignol les Silagi et tika clip na ngape sila
Oui, Balamoro pour la minute, on est chapine impatiemment, Berado, le prince des Amunda, alors c'est la macasse, n'est chapine de plein de grâce. Toi, on est dans ma sassa, c'est la macambuka, la minute, c'est au Bima. Donc, programme, on a vu il y a Gaillard et Angona, et puis, on a Black Box et Zoroya. Pour comprendre que non, encre correcteur, mon la salle en oponani. Et Zoroya, Bilo, il y a Kafu Kafu. Voilà, rapidement, si ça n'a biso. Bazo nominé Batou. Je crois Herman Emporio, Afrima Award, hein? Je crois Afrima Award. Boza nominé, na Afrima Award. Tout ça nominé Kunate. Boza nominé Kunate. Loko kanzabe Kunate, a Okufate. Namoni natangati. Oh, tu vois si. Namoni dachugo Kunate. Mais ça problème te bakoko zate mais bino nde bozate. Nyoso bozo za la karaté. Non. Comment on a dans le son muta salibo, mutu mso sacrifié fina azane locateur 11 ans ke ba morele ke ndara bona biloko wana o bino bosala ka bo mona ya sanne ngwana ke na 4 loko ezate. Biso to ba tumoko to ba impressionniste te na lobango. Faut ça le logo yebi ke non na la gain nga bo na sala ça se passe comme ça. Donc to ça ba tumoko boye to yebi ndenge nini to sala makamna na biso pina ta na biso. So mona muta ke kuna bravo que ça musanto c'est résident. Tant à reçoiter et comme ils sont problème na biso, biso de Frima on dira reçoit, il y a Frima reçoit. Catégorie ne ya ba de Mickey, so ba de Mickey ba e aussi. So de pétrole Nigeria na hôtel accommodé, moment na mamba beta ye mukamate kuna. On s'en pas na photo pa mamba beta mamba soni. Biso to ba tumo mutu ko sala ba biloko na ya sa ba biloko wana. Ko yoki samboka ya ko yoki samboka soni ezelo mususu. Wana ya mboka zo ka soni mutabimi en tout cas ba photographe pamba bazo boya okango photo. Kende kuna ko motelengala eza onerti. Vous comprendre boye ba babilo on a bisonné doza batumo oyo to lingi trafiqué to sa musique na biso na ta na biso et puis na calendrier na biso puis na ba projet na biso doa nango. Toza copie coller de mutsoka salibo salibo. Bo banda ko loba lelo oyo. Bo mona ba bisel bomba bete ba rythme na biso ba lekeleke. Bolobela ngote mission neni obeti rythme oyo faire go la beta la lekeleke. Bo vandanie bolobela yangote. Si vous avez un qui balandi, les lobbies sont de première classe. Vous avez un titre pour la bâti. Ceux qui université, ceux qui ne faut pas l'ougar. Bakotara na 4e maso na biso. Mais vous avez le vendre. Ceux qui ont Jésus de Salibo. Donc, en tout cas, total en mode de séquence la musique. Ok, voilà, Barkaouz, comme nous sommes Souka, vous bambote, pas bateau, balingara, les padres, balandara, pebino. Avant de boter, nazolo bana omoni biso Barkaouz naza bazana mutumo hasard artiste moko boye. Je fais les Zéniths de Paris. Na beta na ba Marignan, na beta na ba Savigny du Temple. On s'en comprend. Na beta na ba salle Kilikili. Na voyagea ya kosakana te omonanga na beta ba Durban ba Cape Town ba Jobour na biso ba Pretoria na kenda na ba Brazza ba Pointe Noire ba Makwa ba Kenya na beta ba Kisumu donc na beta ba Mombasa na beta ba Nairobi na kenda ba Dar es Salaam ba Lusaka na biso ba komona nango na kenda ba Russie dans un mondialiste na kenda ba Russie musala langa. Ce petit moi ma tête ya kunki boya le bano basinga do mbongo na Victoria pembe ba logo te ndako azuli kana TV bazo tinda muta zo tinda wana orchestre na kimarango parce que amona nga Jésus de Niasson ba ye na wana koka oyemba ta poids et peu ayaka wenge kuna bakataka siko mutu na yo tinda d'abord bano re collaborer ouais papa na bino voilà qui so ye musique au fond no solo na ba parents au moins siko likolo ya karo so mona o karo na so mango kala ye muda tegele ngo za tala ko mogala no ketse ba presse le mama ne marki asa ngo ya pembe pola ngo na umela o kala na buaka mais a komi pe da leader leader fo mona no tam so Durban poto no kenda total on a TV c'est la ba mema ka e pa si mbagate wabi image akena no place morote wana bena ba orchestre na biso ya quartier o musicien zo beta kuna ba somba funa madesu na coin Ozo okeleka na TV mutazo tinda wana yebinga bien. Nga wana na peso ka avertissement moko boye. Pona kunkino wana na yebelo no sana ngoti yango fe koma lo ya babuba. Omoni je babuba. Je koma suwe babuba beno lo kute bena lo saps. Pour teli na nous santé na oninga sali, okute na golette na ko travailler sérieusement. Ozo comprendre. Ko wali sa TV c'est bon zoloba. So kute na nga na couloir na yebisa yo. Okokima.
c'est pas le cas on a carré c'est comme on a bon non ouais faut comme bon net mutu la konki wana azo benga be kombo soki mundibu so lingolo bani mundibu ça marocain tunisien libanais pe baba te baba ndibu te ba pakistan ba ndie na baba ndibu te wana ya momoko boye biso batu to kenda ba poto na mona poto te alors mutu moko na ebita tala on na TV5 atala soka tse ro news atala on ndaba te décoder. Non, non, il y a tellement de sol, il y a pas de toi, non, musicien, l'idée koloba ouzi. Poussière. Donc, nous tinda on a des avertissements. Pour m'barassou, on a bêtises, on a bazo tinda pour moutou, on a ça là, et bien très bien. À sa plaignante, on a été sa plaignante. Donc, on a conjugué, on a verbe, on a féminin, on a habité dans la lobby. La lobby des gens. Je comprends d'été. Ça y est. Toi, si c'est mission à bon. C'est que vous avez dit nana oh ala za plaignant. Ouais bi kana ça la gati. Que non peto yo nena yo boye faut le gara o tala ga fabro o tala ga batutu comme si vraiment. Et ya ba hypocrisie o bat ba yo ça na télé comme si ngala ki para ma batu o ka ba boye muta funde tali komona ta komona ye ki pa ma ta ke funda. Soki ka nini wala lo ba ya lukuta. Comme on est là au kuta ngokuna na pona na nini nanga. Na procès na nga vous avez funda muto bien ki ba muto tala ma batu ti. Donc là biloko moko boye on les avertissements pour kalaté na fungola sko style ya Kim Jong na kotela ngo pena na mozindo te na ko benga ya runa to panza nteke no yoka makamune ngokeni. Voilà Marc Augusto to katana biso bambote na pesa na Berra de le prince des Amunda milliardaire en euros malgré contre-état mais zo mona western zo ningana toujours ngezalaka. Désolé, made in London, Francis Bozo international, tous années awa. Ne chapindi, mon thème, il y a la perle noire, Bambo Théâtre, la grande dame Azotalanga. Nelly Bomei, Bambo Théâtre, Azolananga. Et puis, notre beau sanaté, Yadadang Wabana, coach, oh, Benadang, vieux Benakote, la recherche pour la marque house, la direction, sous ces ala bien quoi. Notre père Sambo Théâtre. Amédée Mackenzie papa na Médine et puis heureux anniversaire heureux mariage plutôt heureux mariage na Yannick Kayenga monnaie invisible a Otsiko Bala momi ya kafu mariage ya kafu faut accoutrement félicitations mon frère les exemples à suivre botiki ngamo garçon quartier ne balobara so baninga tu babali de tirer lingamo en tout cas nga bena sana ballon au côté wenze tambola na zo fungola ballon si nous obimisa choc si n'a bien na signé un contrat tac to kati makambo ici là on se reprend ya kolobamba nga pas Yannick Kayenga bravo félicitations mon ami et si ko sali die sur la made in London lycée Wani na New York na robo sénateur Alain Zola Los Angeles na state azola nanga Claude Lukeba ko no jugement par défaut Switzerland azotala ngai ko stadium yo ya Metiola pesa mère mbote na ba bébé na biso Android ko stadium ya Metiola toujours bar likolo yebisa gampo de juna mumbafu na London que tactique wana kala mingi te marcation do zelango na mabele na kopesa mbote na ngola na patron Luzao de Simba arme silencieuse ya lo baraté action et belé Luzao de Simba laskoni muza asaba côté Turquie kala mingi te Panama amona bayada dangwa bana na misu amona bango pe na misu ndenge zalaka ozo comprendre na ko remercier les sousou le général Def Deforme tout le monde a grand prêtre. Donc merci pour notre collection babilo wana nazo selara clip bima. Donc et indara mbala moko. OK voilà Tokati Marcaouz voilà grand Awa Karim la fille qui se respecte, la fille qui a des pieds sur terre. Donc bambote il y a trop il y a dada quoi. OK, voilà, grand merci à tous les abonnés de www.cleboa.com. Babi, chaîne de référence, c'est à www.cleboa.com. Donc, grand merci à De La Nation Tonton Banda, à coordonné toujours boulot en complicité avec Pichou Manga et Achera Pembe. Des gros bisous à ta place aux Ali. Big salutations, Toro Selara. Quoi y'a ma belle, donc retourne pour y'a ma casse quoi. Donc, grand merci également à celui qu'on appelle Babi Batambon. Il faut revoir, on a courage.
Jimmy Bella ou des gros bisous à toi, place aux en Afrique du Sud. Na boni bongo Blanchard Londolé, na Bossanité Willy Mouchen, il est le véritable code mondial. Code mondial. Ya Willy. Un grand merci également. Désolé à London. Gros bisous à toi. Herman Emporio, garçon slim. Hein? Merci vraiment pour la image. Donc, rien à dire, rien à commenter. On se retrouve tout prochainement. Au revoir. Bye bye.